ofisi na nga te ya pasi wazalaka nyonso kaka yango nyongo osa mosala oyo batemete yobaki etangalu Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez dans la chaîne Abisso. Bayoka News Télévision, des Alaga, donc, c'est le message toujours, pour que ça ramène toujours l'information. Et là sur terrain, dans le compte qu'il y a Abisso, on a découvert qu'il y a des découvertes qui sont découvert toujours tout sur terrain pour ne pas informer. Donc, dans le compte qu'il y a l'information, quand il y a une technique, donc article 15, les lots na compte car va découverte à banquet sabiso tomber dans ma solo sur ma jeune na biso ma jeune quinoa ma jeune congolais oyo bazo sala musala ya ba brique donc bino mo bomo na lelo brique comme et Dakar brique c'est un mot de sala que non nda kwetu mama brique de sala que non lelo to ko ka ko na ukati ya badamu ya basira ba brique ko mo de la semaine mai na basé donc toi bena lelo na bata construction ba jeune o ba ipesi na ba biloko ko c'est construction donc les gobeta ba solo na bango to ba ndenge ni ba fonctionnaire ndeni ba sala ba activité na bango sur ce qui concerne ba brique ba sala ndeni ba bim ça combien de briques na ba sac to yeba nyonso lelo pourquoi les lots jeunes nous attendent la distraction pendant que les salariés sont là, on et c'est un rapport peut-être que dans les lots peuvent se retrouver dans la salle. Pourquoi pas qu'on ait bandé ça là à brique. Donc l'autre sont là, les jeunes courageux, on va boire la baron pour on va boire la baron pour y va, comme le propos là, et ben il va au sala, il y a au sala quand même la brique pour la politique par rapport à la construction. Il y a banda pour tomber, il y a un hôtel, toutes les places, la bango. Donc les lots déjà tout ça là sur le terrain. Je profite de saluer rapidement ton appel Zazé Bossé à Bruxelles. Donc Zazé Bossé fait à Bruxelles. Zazé Bossé fait à Bruxelles. Salutations à toi, je ne t'oublie pas. Maison d'Orsi Décor. Maison d'Orsi Décor. Il y a Madame Bello Dorcas. Il y a Madame Bello Dorcas. Donc il y a Zana pour l'événement Nabino pour couvrir l'événement Nabino. Au état de la décoration pour contacter directement Madame Bello Dorcas. Donc je profite déjà de te dire bon anniversaire à toi Joyce Bello. Joyce Bello et puis merci à toi Davina Otto, Davina Cœur, la magistrate. Bon anniversaire à toi, que du bonheur à toi, longévité et prospérité. Et je profite de te saluer quand tu t'appelles Karine Lampa. À tout seigneur, tout honneur, maman de tous. Salutations à toi. Donc toi qui es déjà né sur le matin, Maël et là Maël, l'ingénieur Babou Kabas ou les images, l'ingénieur dans la presse, quand on est tout dans la sur le terrain pour la reprise à Rabino, information, pour te beaucoup à informer Bino, vous s'abonner, vous liker, vous partager, faites votre commentaire dans Bino au cas de la chaîne Abisso, Bayoka News, télévision, pour la chaîne, il y a la réalité, à proximité, il y a la population, restez branchés sur terrain.
donc pour comprendre la télé réalité. Donc ça presque pas au moins des gens quand tu vas pouvoir réduire quand même le chômage, quand tu vas pouvoir quand même pour qui m'attend pour nous là, les jeunes vont dire quand même les jeunes pour le pénal pour aider, pour faire développer Moussala Bango, pour les autres pour la retour à Bandaku, pour pas ma place là-bas, ils ont la vie de la construction. Donc, tozo mega kosola na bango tozo mega koyeba ndenge nini ndeni basala kapanzi basala combien de sac eloko nini endommagera bango na musala oyo bazosala ya babiloko ya construction. Donc tozo koba tozo mega kosola na bango awa bongo na vraiment que notre pene sika vraiment oyo babrique esalema oyo babrique esalema oyo pena bandeko pena bateka zelo eteka awa kayage. Donc, ma brique, ma marque Nyos, il y a ma construction, la vidéo, je pense que c'est vous contacter par vous, pour la favorable, pour servir d'une en temps réel, ma brique, il y a bonne qualité. Donc, déjà, déjà tu continuer tu na papa encadre papa Miaka encadre bonjour papa papa opesa ka komona oyo ozali awa komona Miaka de Miaka l'homme je chef awa chef à carrière il y a 3 carrières bakozwa batonga terase batongaki babloke biso kote mituka ekoki okotela mituka ndokotala sa pont awa kuna leka ndako wana kotala ezalaki mpena nzela kariera ok bonsko to remarke mai oyo euti wapi mai oyo euti banda badiadingi ti awa donc côté d'Aipen et Bandakozala. Ok, côté d'Aipen, ok. Ferme va se sommer dans la bataille, côté Maïban, sources. Ok. Siko lelo. Kiti, Royoga Batenya, Buka Mikua. Lelo Siko, Maïkuna, Batonga, Maïkoma coincé. Le collège a coincé. C'est des bambous là, c'est que maï matara pena. Si ah Nicolo. Omoni ponde ngeza. Place tokomi ba kombo wana zele tondi siko wana emati. Ko ah bambou là ezo ya bo suka ndenge. Parce que karaté a doit atteindre en saison. On a ce qu'on est tendé, il lokola ya une kadoto ni ça c'est ça là, on doit les solutions. Ko pona bino ah ne côté ba Afrika. On a dit que ah to encadrer la jeune union sur le quelque. OK. Bazoya bazosala misala bazimambo. Iso peto teki. Osumambo. Wazai kuluna tokofandisa ekakao. Sebite tokangiyo. Na personne qui ne m'a pas dit que nous salam et sikoyo et siko ino pe aussi quelque chose bana pe batangi siko awa bazokanga nyonso biso so banani bazokanga parce que toka aba iba okanga kasereka o atongi bandako a Jean Orange wana social o so yini to éviter dans la ministère paye awa alongwe na ville Bourgmestre pas Thomas. Hier kuto ya kozwa biso ba brique awa. Ya ofele to pesa batonga ba toilette publique batonga. Bourgmestre bandai. OK. Mais lelo biso to ni coincé au bolongo. Parce que bon longola bino parce que bino peut d'une part bon vous en 4 entrepreneuriat. Vous aider population bon réduire taux à chômage na ya kuluna. Yo mo filmer tala ba. Oui, tu remarqué to kuti vraiment ba jeune a ébélé vraiment au bon cadre. Même ngoni so zwa bango. Si konde ba yara bo ba futa rappeler moi quelque chose. Des bon cadre avant. Et pas l'état que pas na bino ba bon cadre avant. Biso to logola ba père. Oui. Tata. Bino bo kabolaka maele. Biso nde to pesa bango maele. Eta bo sala bo. Toujours formé par maçon, tout out. OK. Est-ce que bah
sikoyo nde kosalaka babrique oyo bino kosalaka ya bandenge de 15 na rouge konkase nyonso betaka tous les sortes ya biso toleki na baindien oyo bango bazokende kokufela baindien babetaka prix te biso nde tobetaka bango mashine esala biso tobetaka na bino obetaka na maboko yango lelo nasaliso yango omoni na fandi depo na biso yango banda kuna ezalaka depo mbala moko nde bosalaka boye maître bonjour maître tokozwa déjà kombo nga kombo na nga kadi natravaillaka awa na makelele depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, naza makelele awa. 24 ans. Oui. Naboti bana awa, natangisa bango awa. Bakoleli pe awa. Koleli pe awa. Mais eloko ezosala biso pasi, l'État na biso alingi kopénaliser population. Ma place aux population azose vivre. L'État azokase yango. Tozalaki na carrière awa, tozobimisa zelo. Baye koboma carrière. Bon, individu moko aza awa nani kombo na Kasereka. Aye awa asalisi bamisala awa lelo carrière ekufa. Totali place akende eza te na baage na biso oyo moye tosimba macheti eza te. Tocrée mwa eloko na biso mo tobeta babriki esunga biso na bapeti oyo bazoyaka lelo. Oui, mpo mabe esalama te. Mais lelo tokomi koyoka mwa banungunungu ke kala mingi te bazoya kobengana biso basombi awa. Eza nzela ya leta te. Eza nzela ya leta. Bon, tokokomprendre te leta moye moko azoteka yango ndenge nini. Biso siko petit peuple tokovivre ndenge nini. Musala pe na mboka eza. Na 2000 ans awa tobanda obeta bale. Oui, eza bosisi mosala bobandi obeta bale awa kaka. Terrain okenda. yango wana ekoti mpa mesekasereka bourgmestre ateka mama colonel place atoni wana somba biso totikali na mwa ndambo mwesi biso totikalani nango par rapport a blangerie otola mindele wana biloko na ye balukaka awa po ekota na bafarine mingi wa biloko ezala banzete akotisango eza te nzela bakangi yango baplace oyo bateki wana place oyo bateki wana baye kotonga station na bango na balabala ya leta toyebi te leta akufa ou bien leta asali station baotonga ndeni pendaka nzela bakangi bakangi nzela batongi station batie nzela na bango bakomi basoda bapolisier chaque jour bazoyawa bazouta bungu bazoya donc toza à l'aise te mpenza batutu bakimi kote kuna babomi wana ezalaki eske quartier mobimba yango tosengi na leta solo onyo kosenga na gouvernement na biso Daniel Bumba oyo aye na poste tosengi Daniel Bumba asala mosala na ye na ndenge esengeli asala mosala na biso mpe petit peuple place oyo tozobikela bakwese biso te po biso mpe tofotaka bango. Ok, merci. Ko maître a tozongi pa na yo eloko nyo oyebisa bajeune oyo ntango mosusu lelo baaka na kimoyibi baaka na mambuya obotola to mpe baaka na bakolula bajeune ya kimoyibi to oyo bakendaka kokotela bato na bandako chaque fois lobanga na mona yo te ane naza neti conseil principal na bango po bapeti ebele bayebinga ndenge na bandi okonza carrière bayokela ate so napeki soko bunda te akobunda peti mais du fait que soki peti yango aza akoyisa awa kosala mokili te a bametre baza ebele moyo kosalaki metre no awa likambo lobi na ntongo ya kolekambo ndelonga aputana bamosusu lelo tobimaki te na problème te lobi mpe so ozwi courage maître par jour bosala combien de
Normalement, pas. On va déposer à mon bébé. Awa bakobeta 12. Kuna awa 16. Mutu na mutu aza na ndenge oyo asinomwe nabetelaka. Moyen oyo oza nango. Na mutu akobetela obeta combien ote na obeta 10. Osikisi bisaki. Badepoza ya biso. Ya beti soki alembi kochange. Ok. wana kuna bawebisa yo so na sina melimu agene bawebisa amelaki agene kokende kuna kia wabimisa mobulu bana bisosesi bakonzi barezonaka bokosala wapi bokokende wapi bakokende na Rwanda te na Uganda te kutu tolinganaka makambo wana te eza lokolo oyo koprovoke biso tosala oprovoke biso tosala mais nzambe. Ok, donc Nzambe Kaka, je pense que le patron de la ville de Kinshasa bien à bien arrêter toujours papa Daniel Bumba. Je pense que Babiloko Bandeko Balobi ya rebaptisé en modifié exact. Yo mo yo qui souci na bango donc baza vraiment dérangé na ba tracasserie, baza vraiment dérangé na bato oyo aza congolais, bazonyo ko la sou bandeko ne ba congolais. Je pense que ce balongoli bango a pour ba kende wapi. Pour ba accès sous taux à chômage, pour ba accès sous niveau ya kimoyibi. Je pense qu'il faut mettre ça c'était sur Bamakambo. Ya boy. Mais sur Bamakambo et tali pour na biso makele les bozo mona vraiment. Biso ndeto kira. Donc sobo bengani biso kasereka kolongola veste na yende. Comment appelle déjà ah pour déjà combination. Yango. Oui. Ezo zinda. OK. Totika ngo. Ah peut toujours qui peut déjà la nzère en boula. Donc je pense que faut ba curer déjà yango ba pesa pe solution na bandeko o ba la droit ya revivre la mboka la bon. Pena épidémie ko yi. Aya nini ya c'est papa tala de biso ndeto kira omoni mai place koma place la commune JP explose mon sombo mai koma kati mwana mitu ke chola biso ndeto kira lokola bo bengana biso siko kobo kende wa kona na sala ko sala tracteur akota kia asilisa kia ngote biso pe lokola bo bengana biso to siko nani c'est que wana point edinda. Ok, donc tu as quand même toute l'image sur la Xabino en exclusivité dans la chaîne Nabino. Pour ils allaient toujours sur le terrain. Pour on a informé Bino sur ma réalité à Kinshasa. Je pense que Nabino va découvrir la Nabiso Balibana et de partout. Bon, il y a quand même pour on peut savoir quand même solution. Et maître, tu as déjà ta numéro, mon pose à Genon Moutana pour ça. Tant que à côté en contact, Sabino, tu peux faire ça la commande de ma bouche à cause d'un numéro quand même. 04. C'est facile. 04. Soki olingi osomba brique ya qualité po biso brique tobandika tokenda kolona yango ntina Lubumbashi eza soki olingi osomba brique ya qualité supérieure eza ya bachinois te ya baindien te ya congolais ye moko ndiaka de ndiaka vumbo maseke okiti na se kaka pemena po okuta po makelele po makelele babriki nyonso sorte nyonso kolinga eza na prix promotionnel donc prix ya mokili de sorte que biso mpe tozivre kokanisa mwa bana 084 soki olingi osomba prix 084 019 90 47 084 019 90 47. Ok, merci vraiment Biaka quand même pour avoir fait cette interview. Donc je pense que Toko Bakaka, la carte à chaîne Abisso Bayo Kabis, l'exemple pour chuter déjà de peu en fait la carte à tranche Abisso Lelo, il y a une enquête, il y a une découverte. Donc Toko qui t'a tout à la paix, moi on a
Oui, donc tu continues quand tu as bakara na bande économie ça après toi vraiment la c'est à pour maquiller au minimum on a vraiment que non point comme il après point comme coco ta na c'est point comme kokita to mi tout na ba saison ba mula ko isoya je pense que pour mettre assez na kati il y a ici quand il y a pour maquiller le prix comme il la prix donc on a bien vraiment à salité comme il a niveau impossible le roi gouvernement azati donc la gouvernement provincial azati pour la maqueta et la salubrité dans la bande éco donc si on va quand même pour aider bande éco de monde à de marché port parce que pour nous permettre quand même la bande éco ba pour kokati ça côté ba kokako vaguer na ba occupation là bas dans la des ah do ya ba bonjour on a déjà ta propos comment on a les angles et les congolais matokutu a des sika ou luka donc le beta dans la c'est à fond on a dit le sika ou des ezani bon esika oyo donc nanga moko esalanga na susi eza point oyo eza na président na biso mobutu akrea yango ça fait l'état ezalaki point moko boye ezalaki soki otambola wana tout le mokonzi ya mboka oyo alekana na point oyo aselekwaka likolo amonaka prince makadame asebama na se nango bazwaka tala oyo atala yango te mais biso po totolaka na se awa difficulté eza ya makasi tosufaka bamai esala bainondation bakulera bandako echangea mpo moto azwa traité nango aza te biso moko atake bayaya kare maboko na biso ebeba na bazini mingi bakoma bafinga biso bajeni oyo tofanda na basapo toluka mbongo awa ke bakulu na bamiyibi bwebwe me biso kutu bainondisa biso nio toyaka soki mai esali mwa inondation mwa bazeli wana yaka tobandi kotimola kobisa popo ezalaka nini na espace mai ekule nsima ekule bongo tolongwaka wana te po ede bato bauta kitango bandali wapi mpona kokatisa kotyela bango mpo batraverse oyo akota bandaki eluka mbongo oyo asala donc tofifaka na condition oyo bana balelaka awa basi bafifaka awa donc towana bamisala te mais susi na ngai ezali mokonzi ya mboka ameka nao kotala nao ka na biso ana sapo soki akoki mwana makoki asunga biso koya kotrine sapo oyo mpo oyo ezonga ndenge ezalaki mpo nga na oyeba to nayaki na wita mpo oyo toyaki na zefeta mo eya na se wana tozalaki oyo aseta wana bakilati epasuka biso mais na miso place ano komata ngo na pamo ekundama donc biso donc so mabele oyo tolongola ate tooteka yango ebeta babuki oyo mapasi tokoma vivre kabo sembula ebeti boye inondation ya mabe bandako tooptaja bandako basalela biso bapapie bafishi oyo te tozwa bandako na bakikole bapesa biso bafishi towana yango na bapale eloko te tobimisa bafamile na biso ya kosalisa bafishi nga kutu nga mona na fishi na mpona na mwasi na mwana na nga nabokolaka aza na paya naa na fishi wana koke mpe nalakisi bino me ti lelo resultat moko ezaki badepute mpe bayaka te eloko te ako depute te eza kaka ntango kaka ekomaka mambo ya fote tomoni kaka oyo ayeba oyo te toye na bachapeau boye banini boyeboye mwa 10 000 boyeboye so bazwi voi tribaki bamonanaka te oyo omoni constitution esala oyo eza makambo ya rési deso bawasa batio na bango ya rési deso ya omoni baokule yamoi basali boye. Merci. Donc, quel est le conseil à la gouvernement de la bon, tout justement, le roman a posé les années. Moi, je sais que tout ça la paix moins bien. Le tracteur est un peu curé. Bah, aussi qu'on curé à pour la machine, on vous savez, ça la main. Et vous méritez qu'à ce que le maïs est
mais soki bacontinue su koya bacrie boye bacrie ntina se ti kuna omonake mai ntango mbula ebeta mai ekule nango na ndenge normal inondation esalama ti donc basala pene fort basunga biso batya baje ya baterritoire ya etile mai mpo etikala likolo mpo mbula kala te tokota na mbula toza na bongo so mbula ebeti omateke mai eyamata su kuna tokóma kuna niveau moko ete se mbula ebeti nde bainondation sala bandako tobimi bato balikaliko mpo baofinga biso mpo afifaka boye ete nde badindaka basufaka mais tellement tomesanda bisika deya tomesana place bakendea te tozalaka wana. Merci vraiment pour l'interview. Donc déjà Toko Babino Mobomoni déjà je pense que yo le patron de la ville de Kinshasa, on appelle ça toujours confiance. Toi on t'appelle déjà Papa Daniel Bumba. Nabino bande qu'on a vu sur Boza Libana, internaute a vu sur Libana, la diaspora la biso. Je pense que la biloko ya rolobé là vraiment ya rôle. Papa Daniel Bumba, le patron de la ville de Kinshasa, je pense que yo moro qui va habiter dans la ville capitale de Kinshasa ndenge bazolela. Je pense que ce qui va tuer Awa, il faut permettre à peine à des combats pour café qu'on vivre mieux. Pour tout qui est déjà là-bas, quand il y a des épidémies, la pandémie et qu'on y est. Je pense que Awa santé déjà ma Mauritanie santé ça va passer. Qui c'est pour Michel, ni on se da passer. Vie chaud, un chômage et mati. Bah jeunes bazo se retrouver. Je pense que les jeunes vont mettre ma brique, parce que quand même les jeunes y encore encouragé, topé encore encadré. Ils n'ont pas qui va tracasser, va couper un an. Individu au bazar congolais va permettre de former les jeunes, de réduire le chômage, topé à Bakimoïdi, topé à Koulouna, parce que pour effectuer l'activité d'abord, comme déjà à Souka, il y a 30 chaînes, Souka, la 4 chaînes, la Bisobayo, Kalios, télévision, on appelle Sarabino, toujours l'information, on a toujours son terrain à proximité de la population, pour la collatisation ici, peut-être Bino Bakonti, topé Bino Bakonti, Yamboka, au comité, topé Boye, parce que bateau Boti là sur terrain, bon ça a là vraiment, dengue ségué l'évité. Je pense que pour ça la PK a battu pour la biso, pour te battre pour soit solution à ma problème, oyo et coquille pour déranger, donc déjà to komi na suka merci na bande connaissance au bayabaki biso awa nesika oyo place ozali na pont makelele pratiquement précisément na c'est à pont makelele merci na bango nyonso je pense que bino bato Hollanda soki bopesi bango solution ils appellent ndesika bopesi pe biso la presse solution o azala wana pona bopesa ba souci ya ba congolais o bazana droit la kati ya mboka na bango ya ko vivre bien. Donc to komi na suka rester toujours branché merci na baino so balanda biso de partout na bino ba konzo bopesa biso solution l'air de l'écarna ba reportage na biso to komi na suka merci na bino nyonso bye bye ils sont konde na bossa note na kati ya Canada wana maele ka nde to pesa maele mabuka ba derrière la caméra na Junior Gabo de la presse restez branchés, vous abonnez, vous likez, vous partagez. Émission à l'histoire, c'est que pour la écologie, je n'oublie pas. Maître Hervé Kapoukou, le mignon du barreau, tribunal de grandes instances, je te salue rapidement. Le tigre de la police, inspecteur Ambroise Outona de la Bossanioti, vous avez bilé dans Rolanda Bisso. Bye bye, ciao. Bye,